La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Félicitations à Mamoulé, à Bandego Bolanda. Mamoulé, à félicitations. Léanda ya Bali. Voilà, bon, mon papa na biso ye wana, mobala libala. Famille Bota toujours. Merci beaucoup. Et à Bali, à Gokuang, Anae. Mademoiselle Léa et monsieur Joseph. Et célébrer. Mobala aux États-Unis, là je vous signale que Mobala aux États-Unis. Je commence par monsieur Joseph. Léa Naya, Léa Kani Mutunaye, papa aux États-Unis, Léa. Abonnez-vous, bandeko la gato partage Rapuna. Vas-y. Léa Naya, moi ça libala. Akani papa Georges, papa José. Action. Monsieur Joseph ici présent. Papa Joseph. Boende zala bandeko le akani mwa papa na ya mukolo boye kitoko ye paza mukolo bavai na baba basala vinya bango. Boende zala ka bandeko na ngai, boende zala ka botiela nga ba j'aime s'il vous plaît. Yo ka monsieur Joseph Inabiso. Famille Bota toujours. Bandeko bo partager s'il vous plaît. Oh. Mamoulé à quoi ici célibat. Eh. Zambe na bolingo na eliba na ajo. Zamba bolingo ya ya. Pour la présenter à l'assistance. Puis vous la placez ici. Babi ya Gabi Bota gelenga ya Gabi ya bobengela nga ya Gabi. Olo bebelete. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Et Inza boyo kasko ba déclaration d'amour. Allez au gagné. Jackpot. Et Inza. Et yo kanye
bato batuna mobali Léa aza na États-Unis. Léa alati lopete. Botageleka ya Gabi, ya Gabi, viens voir. Monsieur Joseph, en même temps, vous la récitez un poème, une chanson d'amour, une belle parole. Action. Amen. Now it's called bisous. Ah, basi kuna kama mule ya Bali. Papa utipoto aye, oh papa zate, papa za. Ya Gabi libala eza mpona mutu nyonso, Nzambe opambolo mpo obala. Bravo Yaya. Bisous. Ah, comme tant à bisous. Félicitations. Amen. Badora libala ezaka na retard te, libala eza nango na retard te. Yo ndeko oyo age pusa nyo mwa loko kobala te. Yaya libala ya na retard te bandeko na ngai. Sayelaka Nzambe na bosolo libala ya na retard te. Mamule ya nda yo ya Bali akanaki te. Mobala uti poto ayeka po bala le ya nda boni yo ndeko na nga. Ndeko na nga na vie faut banga Nzambe. Vie ezaka vie Yaya. Ato komi na azini sambela Nzambe na bosolo libala ezali. Le ande ayo azu mobali na ye kaka boye kande batala bongo ba théâtre boye. Yango yo muto yo osala théâtre yeba kolata. Ya koloba eza nango ebele te, ya koloba eza ebele te. Lea ndaya abali, Lea yeyo abali. Bandeko bolobaki lobaki so boyoka toloba mingi to tage ya Gabi po ya Gabi abimaka loba ya alobaki penza mambo esengelaki aloba. Alors Lea ndaya yeyo abali mobali na ye auti poto aye bango yo basali coutumier civil na bango bazosala pe religieux. Tomonaki coutumier lekaki mobala zaki te batu balobaki ebele surtout bato balinga famille bota te wana photo précisaka surtout bato penza balinga pe mamule ya te bato balobaki na 51 ozobala libala mobali azate mobali ana mbongo akoya te mobali ale nda ya yeyo le azui papa responsable mobali obozomona o azana ye déjà papa aza responsable aza mukolo na ba aja bale nda ya o ba batute ba ke lokota ba jeune garçon mo polo bikune koma azwa e bomaye. Alors en tout cas, félicitations à Mamouleya. Félicitations vraiment. Léa sepeli si batu, Léa sepeli si biso. Banderonanga, libala ekipara agité. Yo ozo komi tungisa, komi mona loko koli deja, libala. Ezana batu musuku tu babala, ba mama bana 6-7, mais libala localisa ya bala. Libala ekipara nango agité bandeko nanga libala ekipa agité sambela Nzambe zala sérieuse na vie zala sérieuse libala ekipara agité soki Nzamba lo bia localiser na libala ya ata bandoki ya famille batelemi soki Nzamba lo bia localiser na libala ata o bandoki ya famille batelemi o bandoki ya quartier batelemi Nzambe soki bia localiser libala ya ekoya libala tango ya ekipara agité ekipara que o kolio nini le anda ya bota déjà mwana ne moko boroyoka bato bokoti boza la pression obimate boroyoka mwana le anda ya zana message o a opesa na suka vraiment na message o akopesa mama na ye asepeli si batu le anda ya sepeli si batu ba sepeli
Batu vraiment basepeli boende ezalaka libala eza facilité mobala taloka na TV auta musika ya kobala yo eza vraiment facilité bazuita na bango na ba téléphone mobali pazwa kitana ye koyaka kukuta na kanale ya ndaya mais comme ezalaki na likamba kobomba ma babomba ki yango nanu bazelaki vraiment ekoma na moment o biso nyonso tozaki obligé ya komona nde biso yo tomoni en tout cas félicitations bandeko nanga to partager hein so pe noza mona o bokoti o za famille libota o za bakuki za motema malamu ya ko partager vidéo o ndeko partager batu ba mona mama na biso le yanda ya bali nini civil yango esalemi balobi samedi ce dimanche lobi toyela bino ba image ya religieux alors tango koti koyela kobima te zala wana o s'abonner o cliquer cloche de notification pourtant toya na ba image ya religieux o mona yango nyonso ndenge nini elekaki félicitations encore une fois félicitations na Leanda ya olongi balobi valeur ya mwasi ezaka libala wana pe na kosite valeur ya mwasi libala eza nango teke o te mwasi kaka te mais valeur ezaka nde libala moi si pour valoriser yo il faut moi libala et ça la paie bien mais na lobi te que na bato babala te liko bala to ko bala te ça nango problème te ba o pe babala pété problème pesa te mais valeur siko ya moi si ezarande libala valeur boya kolobelanga mabe atpo biso ba congolais to comprendre mabe na fingi te na lobi pe mabe te libala ou pas moi ça au vivre moi c'est singel kaye ba luka mbongo aye ba azala capable na vie na ya tabato bazaka atikala na bana libala pe kufesa na pe problème te mais valeur siko ya moi sinde za libala valeur pena ya moi si za libala et na sens on a de te lobeli yango félicitations na mamule ya en tout cas tika grâce au et localiser batu nyonso o bana ba posa ko bala ba grâce wana et localiser bango merci beaucoup na bandeko bulandaka biso kande na sibino botika la kawana mwana leya ana message moko très important a opesa na batu nyonso félicitations na Bellevue Kandi vraiment félicitations mama bela bali sarakak koto ba mabala nde ba mabala vraiment kande balobaka famille bota ba mabala alors on a dit que la bino siko toyoka mwana Leanda ya en tout cas toyoka yende konanga aimer vidéo partager na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp partager partout siko toyoka nanu mwana Leanda ya o abota na Batista toyoka vraiment message oyo apesi batu nyonso tolanda botina nga ba j'aime s'il vous plaît ye wana la princesse ye ouais boyoka tu vas regarder ça prends la robe soyez là. T'es contente? Maman, elle est belle comme tu m'avais dit. Ma carine a donné la piano à des pics, elle va bien donner l'inga. La direct, ma carine a donné l'inga. Je confie, ça va. Mais elle va s'abonner aussi. Ça va du tout, ça va le baron. Ça va le que l'eau. Auntie. Premier conseil. Je te donne tes films, filmer maman. Je te donne le téléphone. On va m'envoyer les vidéos. Je te donne mon téléphone, tu vas aller faire les actes là-bas avec maman. Prends mon téléphone, va filmer. Dis d'abord un mot. Quand je parle, il faut faire. Allez-y, ma fille, dis un mot. Ça commence par bonjour, c'est quand même la télé, madame. Vas-y. Bonjour qui? Avec charisme. Bonjour qui? Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Regardez le mariage de ma mère en direct. C'est comme suivre un rêve. Et je l'aime plus que tout. Je souhaite juste son bonheur. Si vous aimez partager cette vidéo, je vous aime. Et à moi, tu dis quoi? Je dis, ma maman, toi aussi tu vas très bientôt me marier. Amen. Tu vas voir. Plus de 10 ans. Est-ce que tu
seras là pour eux. Sérieux? En Europe, pas ici. C'est vrai, hein? Pas ici. Hein? Moi, on est déjà. Sérieux? Merci pour le conseil. Oui. Tu seras toujours ma meilleure fille. Gros bisous. Oh, il y a Soso. Tu as vu papa? Oui, très gentil. Hein? Très gentil. Yoza lukwa mukolo wepwani ndipoza mwa mukolo yoza lukwa mukolo penza mambo lubra penza nesi koko mombo atira za mwa muke ngana noti kaneso ele ya bibisi bon tu vas dire dîner pour comprendre le fait que yaya moi agitation je suis agitée je dois faire quoi maintenant? Je dois être contente, non? Pourquoi je dois être contente? Parce que c'est le mariage de ta grande sœur. Tu es trop belle. Il y a beaucoup de choses à manger. Hein. Je fais le régime. Hein. Mon sac là, tu ne peux pas le laisser. C'est Bella! C'est Bella! Envoyez les cadeaux. Asouzo la Zali. Alors on a la liste à photo pour la. Dans le bain dimanche. Et si il y a Costa et. Normal, famille, tu vas dire la préparation. Donc, vous avez dit non à tout le monde. Moi, je vous félicite de moi-même déjà. Merci bandeko nyonso bozaki wana pona kolanda mariage na biso ya mama na biso Léa Ndaya. En tout cas merci beaucoup bandeko nyonso o bokotaki pona kolanda o totielaki bino ezali bongo mariage civil. En tout cas tozala wana, en tout cas tozela mariage religieux. Abonnez-vous chez Ursule Botelwa TV o kozala décide donc tozala vraiment wana pona kozela mariage religieux. Encore une fois félicitations na mama na biso Léa Ndaya o alongi ya gabia ya kan internet alobaka mo ebele Léa Baptiste botisa patati patata alobaka mais lelo nzamba sungi Léa na mobali na ye ya poto soki nzamba sungi bako voyager na mobali na ye akokende na mwana na ye pour que bakende kobota ba o bakoya sima. On a tout souhaité. Félicitations Léa Ndaya et puis force à vous maman na biso Bellevue Kanzi. En tout cas Bellevue à balisi kaka na Bellevue tomoni nani Léa Bali tomoni nani Sylvie Seka Bali tomoni nani susu Naomi Lufwa de belé o babala ki kaka na Bellevue. En tout cas félicitations maman na biso Bellevue Kanzi. Bandeko nanga o kotimba liboso, en tout cas tango s'abonner, cliquer cloche à notification quand on na epsa kibino. Alors bandeko to partager na Facebook, Messenger, WhatsApp partout pour que bandeko bayeba Léa Ndaya ici à Longi Célibat. Ngana bino to kutani à la prochaine occasion ce qui est sumasi ya azongite. Bisous, bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.